maman zo finga yebi yo amona yo da journée on va bien cette ndima na Brazzaville pati à l'est biso journée biso ba bola biso ba pauvre to vana na ndako na bino koto utanga na yebi 600 ans te bata ki faisait kala camarade ba pele tu bakina poto tu waninga no polisi ya sida ça fait di babe oyo ya mukolo oyo que tu là te fi rage ko fait melisa nga masuba na betela nga bututo na moyo yebi na cartel la terre ya camarade na masola kati na pas ça secret na fi biloba loba pas bilo za makasi na basoda biso beto koma makasi na basoda et toi en état de droit yo omoni vidéo na yo e ko mema biso na parquet nyonso yo lingi loko ba tindi yo okomona makambo na sala e mbalo yo en sala WC Poisa ce n'est qu'un leader raté qui a raté même tout dans sa vie tellement qu'il a raté tout il commence à bouffer ses propres frères. Voilà. Doravana John Moko, King John Premier, Marcus. Donc nous des John où il y a eu nos battu des bombes, des drogues, des John. Donc Kolanda Moutou a mis là déjà pour Toulouse et ça voilà Moutalibo Sokola. Ah mais là pour Toulouse il y a ça Yamba bola. Donc pour Toulouse, il y a vitara Mouta pour Toulouse. Voilà mais la rata Makala mais il a pour Toulouse il y a d'autres vivre. Pour Toulouse donc Mouta pour Toulouse. Aboma vina ye mutatika puti na défaut mutala ye longi na ye lola soki moni bato bongo soko lotiye mbala moko kena tongo na la police obeleli okangisi donc komona ye à cause appel des pères et des mères pour hermona mona ke lola président Kagame lola pas à Rwandais so pena to landeli bien donc des gens de bombe wana pour mutu Obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata moboko le grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité vous êtes trop amoureux du pays wow divine vous exagérez on n'aime pas le pays comme ça on n'aime pas le pays comme ça Congolais solo. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Chipas, business class de la presse congolaise. Je dis merci à pas pour tes colos à Pesra, de vie, pour te vivre. Pour te coûter à la chose de colonel, et merci l'équipe technique derrière la caméra. Je te salue affectueusement. Garli ngabete balobi se arobe basse ma bête balobi abolisi se na ese komi kitoko mara mutu pepele kati fola maman Popo et bon rétablissement à ta fille chérie et pourquoi pas toi aussi mais c'est chaud Mukomboso de la presse congolaise et là je le salue affectueusement mais c'est il n'a fait par l'âge du stade de martyr le général manager Clovis a film pa ya mama Doris film pa wana tata mwasi nanga wana biso baluba uji wakwe uji mashamu menu c'est-à-dire makila minu nanga wana biso penda baluba et là mesdames et messieurs je ne suis pas seule je suis raccompagnée avec l'un de soldats si je peux dire il y a Farigola Josie les Nyons Madesu ya bana yeto salaka to yaka na yeto milaka na c'est-à-dire kulotu na ngai na koyamba ye na moi respect yamba grand frère na ngai na yamba kai na moi respect le bible créateur lia ko na moi respect mais na ko na koyamba kai na respect mais na ko PCP valeur Madesha bana bonjour ouais bonjour Mayo très chérie madame Aswana na mafuta aloba madame aloba na mafuta qu'est-ce qu'il y a au fond de ma maison dis-moi madame mafuta dis-moi madame Choko l'ingina risquer le rôle à pasteur wana ya Kingabwa donc matame comme le rôle poso ya dendo to poso ya ngulu ba ko tumba ebeli na bienti donc ba respect pe na yo parce que oza lik na biso oyo oyebi bien savoir faire oza pe na niveau ya étude oyo tanga okima classe te lo pena na zalaka pena fiera oza na ba lik ya boye
pe unyata na osinga te po kenda ba benda makila so ndenge ça dit beaucoup tokolisa yo kaka na ndenge longo bani. Voilà. Nous sommes là, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous parlons juste sur Papa des Nios. Mais tu as tapé moi mon cœur, tu as ta porte, tu as mais tu as mon respect pour la ligne rapide, bêtise, quoi. La ligne rapide, c'est tout ça na valeur, ça a réciproque. Sur les autres, ça me valeur, c'est la valeur. Et un angai. Papa donc continuera toujours coller sa rabisso. Mais là, on bien mon colon à mon colon. Communauté. Jésus des Nios. Moi, je suis maman Marie. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je suis Jésus des Nios. Botola biso mwana oyo lelo akomi ko pesa nkita. Amen. Nkita ya ekolo. Amen. Donc bien patrimoine. Amen. Na minso kunde to lo bazana Bukavu. Amen. To mona ki makambo. Amen. Comment na bongo papa ko lesa ka biso biliel na mokolo na babeli susu question na ngai. Papa za ki bongo na Goma keti Bukavu. Zamboka la bête tour hein. Donc voilà, donc papa kulutu nanga propre. Ou à côté ça papa nanga na kata msala soda. C'est le vice-gouverneur du Tour. Monsieur Ekouka. Je salue toute la famille Ekouka. Yvonne Ekouka, Sarah Ekouka, Roélie Ekouka, là c'est ma famille. Nazari Pekuna, je suis en janvier. En tout cas, papa n'a pas Clovis film, papa ça qui n'a pas tant. Na koma kiti esika oyo, ndeko na biso inos bi. Azaki kotongi la rabande ko banda kupona ko vivre na koma ki pena na ngoma ni rangongo. Nazaki na même mabanga na. Oyaki pena na ngombe, ko babaki na volcan ngombe akaya motote. Oyaki na ngombe te. Oyaka na ngombe. Na ngombe te na kaka na maziwa. Maziwa ya papa. Ba melaki. Ta kata munene. Comment on a bon papa ko sala ka fierté na biso. Concert il est kaki bongo malamu. Faire rigoler Jésus des Nios à petit concert. Batu ba sepeli batu ba yembita la bongo batu ba ko fuka mara ko lela. Faire rigoler Jésus des Nios. Présence ya ndeko na biso ikadeyo na kati ya concert ya faire rigoler. Yo tant que moi na ya faire rigoler pupitre. Ouais, on a pena pupitre. En tant que pupitre, ça la bien, balobi, bakangela ramon na litoité. Moi na mukeso ka zala habitude au kesakana. Pas baninga. Yo maman ko pexaka te. Pour la vie continue, to ebi ndenge ni makambo ezalaka. Donc ba bombela ka litoyi lisolo ya kitoko te. Donc omoni ikade yonge azamona batu, azamona mama bango. Tanga yoki pe alingaki a se repentir. On a mabe ya masumu e azalaka nango. Ami peto là, se libérer. C'est pour cela ya ki ka bonne musique, bazala ki na ba Gaulois ebele ba gladiateur ebele bazaki na bango na ba bato tout ya ba bazaki ya Goma wana ba qui fête et les cas qui vraiment bien donc biso to pe sera le meilleur par rapport à jouer biso ceux qui to beti le lobby ils na ba chombo ils appellent na ba plateforme et tout pour biso to bomba ba sécurité pour biso voix ils ah oui c'est pourquoi je comprends. Nous avons un concert, il est aussi la terre, concert il y a stade de Martyr. Et si la raté 4 donc aux hommes on a bon tina ba TV, ti na kati ya ba boîte de nuit. Et si la raté, il y a biso si la raté. Et c'est moi et c'est moi la courte joité. Biso ça a long trajet. Donc to kenda kana ngo pena président lobaka to kena bango likolo. Likolo ya lokoloté. Likolo pena to mata. Yango mo le jours salama ba kenda ki na lokuta vérité ta la ndengeki adema wenge bimi parce que toujours ba nani o wenge nani aza sinistre ya wenge ko ba sinistre pe bazali ya wenge pour ndenge ba sinistre ndenge ba sinistre ya quartier la te bazalaka. OK voilà c'est un peu ça voilà madame Shabana il faut na pe maman mukepo omoni il y a un appel qui m'a conseillé. Si. Fatou Denewa, je te salue affectueusement l'aîné de la famille, grande sœur à moto, depuis Belgique. Wana ya na ngameli libela tikeli Mariam Chibas wa tikeli ngai. Na roya mwana moi respect mais il faut pena toloba parce que ba golo ba gladiateur ba lingara wa Chibas utangu na telema. Ah ouais. Tangu na yaka wana pena makasi voilà. La telema ka bon kota la bongo. Ndeko Sali Prince. Ye azabongo ko finga ka ba golo ate ba gladiateur ko lobaka ke na kati ya orchestre ya faire rigola.
journaliste nyonso ya mwasi oyo aya na kati ya orchestre wana aliama partout ti akoma na makolo ya Papa Hervé yo koloba nini po tango na ko betaka toloke moi je suis parmi les filles ya Papa Hervé le fille oyo batute la ratolo comme on a barbine de la presse ndenge asala misala je te salue affectueusement esiko bakomona nga si bakoloba hitala ye po akoma lelo soki bamoninga na interview na Papa Hervé bakoloba nga mpe nazaka parmi bato oyo sali ndeko alizoloba soki sali presse soki nani wana yo ozalaka kuna ozomona ngo teke tozokende mwa mabe na comprendre motema mabe ya ndoki bangisaka mona popi te bakoselaka biki kokoma te oza mikolo po basala yo oyo bakoselaka biki kokoma te donc so oza zobo oyo mona na buzoba ne kobima donc po na président pasaka na président na ye maman paka na maman na ye koko paka na koko na ye leki paka na leki na ye bebe paka na bebe na ye donc soki na tali pe na boyi na orchestre na biso bato mabandi pe na bazalaka ti c'est chaud azalo wa sinistre moko boyi azalo la infiltré ayaki tourisme na molimo ya bagolois yango moni abimi lelo boyi ko luka ko bebisa bino ba chroniqueur oyo bolingaka ba chroniqueurs oyo boyaka sika oyo amoni ke basala ege wana inyaka dénoncer donc biso makambo wana ezalaka ti ye nde moso ayaki mpo nango yango totimbeli ye ake libanda donc encore apakolaki encore na basoif na ye ya koya kolia badanseuse to kolia bachroniqueur to bachroniqueuse yango akesala yango libanda donc ya kobenga bolwa zoba te mpo makambo tosali na bawakiki oyo ozoloba wana bakinaper donc tous un projet moroti, tous un différent. Nous on est des chanteurs, vous êtes des danseurs. Papa avait raison. Papa va koufa. Alobaka ont déjà fait là, voici l'artiste et y a Fanny la piste de danse. Le logomi comme on en a par-ci par-là, y a Fanny azoli kazobina qui azobina mingi ke koemba ebele. Donc kolandela ndeko na biso Charlie Champlain nga nazomona le rôle dessin animé ils a sonné des sala yo otala bo libandi c'est koli mais ozo yeba makambo ozo salate yango ba bengana ki on a RTVS 1 pour bazaki na raison amonaki ke oza na eloko ko salate oza produit fini mona suka ya ba journaliste tala bandeko na yo ba Tony Koko tala ndenge ba misana bango zo kende bien oza suna succès yango zo luka siko diembe la faire rigola encore oza individu oza marionnette oza vancochère oza anti-valeur oza donc na ebité na benga inani donc na benyo na banzela nyonso soko oza pe fou joyeux oza vagabondage oza sorozo miozo donc na ebité na benga ndenge nini to na sanzola yo to na donc na ebité ça fait mal ndeko ça na ebité comment na bongo o botambolaka na biso mabe biso pe baleki na yo o to koyaka na sima ba chroniqueuse to profiter pe to pe sa conseil papa lelo naza pe na chote po moi stress ezali moi muke po nazo comprendre te bozolinga mutu ya mutu ekweya po papa avant kweya lokola ndeko azongeli actualité po bolobaka sila te nde yango boye isusu komona bongo Manique de John il y a juste sous ndakisa ya kolobelaka Papa Hervé mabe na moni droit de réponse pour na mona kinde kona biso Karine Mokonde la baronne que je salue azwa ki part ya Papa Hervé mais na yebisio degré a pupoli Karine Mokonde nazo comprendre tondre ba golwa tozate Karine Mokonde na mitu azaye moko mais ndenge nini basimbela biso wana ngai Karine pena ya ngai on comprend donc yemo wa ebiki madiso bana monte le na ka rouge donc no pena ka rouge yo ka poulet rouge donc rouge bon rouge le lo donc bien merci Selongo je te salue avec toi mala isa bi makambo na solo la dada mundosi omoni ba insecte lo la ba de John ceux de John voilà
tu as John Moko, King John Premier, Mark House. Donc, des John, il y a eu des bombes, des drogues, des John. Donc, Kolanda Moutoua, mais il a déjà Poutoulou, et ça, voilà. Moutaliboma soko la kishu. Ah, mais la Poutoulou ya sama yamba bola. Donc Poutoulou, yekitara muta Poutoulou. Voilà mais la rata makala mais na Poutoulou ndi azo vivre. Hein Poutoulou donc muta Poutoulou. Aboma vina ye muta tika puiti na défaut. Tala ye longi na ye lola. Soki moni bato bongo soko lotiye. Mbala moko kena tongo funda la police au beleli au kangisi. Donc comment on a yé? Comment on a yé à cause appel des pères et des mères. Pour mon amour, le président Kagame. Le pas à Rwandais. Ce pénat au landais libyen. Donc, des gens de bombés, on a. Pour nous, jamais rosa. Net n'a pas qui ça, tu connais, n'a pas serre Ngalula. Tu continues à serre Yafani Ibikap. Tu continues à serre Net n'a pas Chibola. Tu continues à Kapinga. Donc, tout ça, il n'a pas serre. On comprend, Christine. Mais je te rappelle que moi, je suis né, grandi en quartier Vémé, précisément commune de Calab. Bah, je connais sa maman, la maman où laquelle Balubaka soi-disant a abandonné. C'est l'amie intime. L'amie intime à ma grand-mère. Les mamans abandonnées. Oui. Elle est maman abandonnée, c'est pour cela. Voilà, donc quand je viens à la télé, je parle sur cette sujet. En tout cas, je dois beaucoup de respect à Manique de John. Je suis parmi Banao Babundi la Rafé Regola. Manique de John Nalingaki Naya n'a respect. Parce que maman Véro, que je respecte beaucoup, faut n'attendre comme maman Véro. Ah, maman Azapé, le leur au ma major et Azasoda. Mère Anaza tala munene ah. Bon, il y a bima bondé. Ma bekande yangwa. Ah, il y a on fait abandonner pour na MC Adem. Moni soto ke no siko. Maman a dit mais so moi maman wanga ni moi. N'habite tam ça ke musala mais so ke musala te soto ke no siko na 20 mai. Tokuta mère wana moka na simaka ya 20 mai na terrasse wana. Avenue mo bezara na 20 mois mo konza vandara na. Ah wana mo général Dédé. Général AD, au Monica n'a venu Général AD, sur l'équipe le pangwana, le pangwele et lundi. Isaiah bande koala. Yango moni na respect. Na mituni. Ta mère anazana, au moni mère wana soit. Ceux qui ont famille na yo, ils ont un ndaku. Ils ont un problème en nutrition. On a un problème. On là non osika mabé. Tu dors mal. Tu te réveilles mal, tu te réfléchis mal, tu bosses mal, tu manges mal, donc tu n'as pas besoin de vivre comment. Donc on a pour ça vivre, autant la n'engue aux allées. Donc on a le macafanière, donc on a évité ce bonheur le banin, donc on a eu une jartine na roulo bana moto. Na abang sata, abang sa ilongile bang sa. Donc abang ici. En tout cas, Manique de John, on te doit beaucoup de respect, mais tika kombo ya ferré. Nalingaki na ya nango na matata na beti sete tika kombo ya ferré. Soki ezalaki ka mutu mosusu nalingaki na répondre mabe. Sandra Salima nayebi pourquoi naoloba makambo oyo. Nayebi pe bele mwana ya mukio avandi liboso oyo. Po nayebi kokoya po modelo oke na Karine Mokondi oke nango mabe mais tika kombo ya Ferré. Ferré n'a rien à voir avec toi. Ferré ana nyongo noté alela au mwana te ayebi likam noté alela au mobalité. Tolobi na yo na respect tout. Un maman abandonné. Tika kombo ya Ferré mère. Tokene na yo bien, tokene na yo na banano te na pesi pena maître avocat Chena, la femme légitime à mon oncle. Tanti Chena pe ki sa mère. Pour moni na boyi soki na lobi na ya mabeye pa ya dada mundo si pa pekisai ya dada mundo si to lobi na yo pe pekisai prince pekisa mama po okobenga na téléphone yebisa mama atambola dans le nord mais tika kombo ya faire kipa kote faire yebi kutu histoire na ote koma raté et to raté faire na minute oyo pena makambo nyonso pepele concert kitoko azobeta makambo nyonso mutazongela des actualités tika kombo ya faire mama ramasi toko suka bongo na moi question moko ya suka pe toka bona na biso bandeko ba kolanda biso toza bongo na organisation na biso le 30 toza na moni toza na juin toza na juillet voilà le 30 juillet toza bongo na barbecue pour barbecue ya remerciement ya bagolois ba gladiateur nyonso na ma campagne
on n'a pas perdu bling bling à Nosaki déjà. J'espère bien que je serai là parce qu'on a mon qui va commentaire, il y a Bagola, Bagladetto, Balobak Nanga, Awa la fille à papa, aux abonnés invités, Madé Swabana. Si tu as un barbecue, moi, le balikolo barbecue, aucun des barbecues. Si Dieu le veut, na osala. Tenga na ningili kambia si Dieu le veut. Tout ça, tout ça, na kati sa mokili. Yo fozala na pe oza pipitre ya papa okoma wana ndeni yo za na kozala mais nzambe ya likolo so a permettre nazala est-ce que ba 12 ya orchestre zo continuer ka yango zo boya nga ba 12 wana ngai te nga ba 12 ngai te nga 12 ya la raté nga nazala nini nazati na salaire on ozela nazape na 12 ote na ozela bo pesa ngai nga moko faire rigola slat sanga da ba gana 12 donc 12 tout moto obeta pa et odinda pa nanga et pesa le 24 donc on bêta le 24 donc on a tenté on a calculé que non qu'on a 12 ezala il y a pas de 12 chez moi donc 12 le ba yé moko faire rigola sanga petit sanga lilo ngana yo to silani comprends nazana mapeka ya mutute nazana sima ya mutute mutoya na ngana orchestre wana zate test na ngai oyo muto amona maman de chibamba tsa mbongo abimsila ngai test na ngai na ye na J7 en tant que mukala donc test wana ezalaka te na département oyo tout ezali na kati orchestre ya administration ni sapologie c'est moi on comprend donc na lobby bongo te ke soki na zate to na kozala mais justement na pobiso ba musulman to loba inshallah alhamdulillah rabbil alamin donc yango wana eloko tout soko lingo loba fo loba inshallah si Dieu le veut tu vois yango on a utilisé terme wana pour nzamba za nzambe ya temps et ya circonstance mais oyo azo kanisa kier eloko moka ni singr bonga ina ko yanga ko ya ratir fene à âge à 10 ans tala âge na ngana na papa te mama te na ibelela papa enza les civités na kola trop na internat na esprit ya makasi mona matongeli keke na tanga soir na kenchik na pourquoi Molokai il était comment donc il y a une différence moroboui ngonga nakangama nakoma lokola ya papa Jean-Pierre Bemba ngonga na gumba ba maboko le batu na ba TikTok par-ci par-là photo po bonga na monive na ngamanda chante ça banoyo ko nga sona ki sasa ke sala na poto nakangami ke ba bretel na ya na moto obeta pa zate succès pe succès donc c'est un peu ça ngai na kozala Inch'Allah na Rosala donc na sengi na ba maître yike ka se ya ba mourir à bonne musique ba ya kotala faire rigola barbecue to solo la ndenge makambo eleki to e bandenge to sala continuité ba voyage pour ba voyage eza ebele donc il faut loiter l'équipe mon n'est jamais quoi sera pantalon masalanga étage force du progrès makambo ma deso bana yeyo donc bato tout balinga ngai numéro nangisa plus 243 Willy Mushenya Dada Mundos 81 45 94 934 donc nazo benda bat matoi bokan sakate ke ngana sila te ngande ya ba histoire wana donc bokan sakate so bo fingi pe ngai na ko bercer yo soko lingo me ko bundana ya na ko panzela bino pour faire rigola leo na kati ya kisasa oyo eza na mutu moko ta ko yemba na faire rigola ba kolo kutu ba papa chéri ba vena biso ba weranson ba moni ba waki ba gamba comprendre que a photo zana na kiti bo pemi wenge adem donc ceux qui yo zana na makambo te oya na ko diembela to betela biso ba pedal makelele non makelele na stade so lingi makelele salamu na stade to ka makelele wana lobby to changer li solo pour 20 na ku fite fo ko pesa e bana fo pesa le meilleur andi mayo na no envie papa shira ku fite ba kolo wenge bandi mayo envie ko luka to betara ngai do ngai wana non et comment il mo beta mba mo sisi yango beta mba mo sisi de maestro fo bo beta aussi sango ezala ba deuxième moko boete ke deuxième pour na kataki au faute na yo moko donc etali biso te makambo na yo donc mesure mai mesure badi tango santé zo yo ko malwa mani ke fo bo kindi ko tunana bo sala huis clos bata ba croiser ngana bino kuna ezala ka ngana nga maneke santé na ngalo a rescapé de la deuxième guerre mondiale bien habillé aussi donc profite aussi pour te dire merci vraiment bien vêtu bien parfumé donc ngai ngana bango ezaka ba différence ma futa na mai bango bazana moi qui songi na moi lokoso na moi biyemba imba na moi qui maboke ngana na tout droit bo solo na bilamba na zo vaccin papa wemba ekumani donc moi ba kokanga 4 heures ba pesinga bala musinga ba betinga kindoki ya bilamba pan donc na tongo na posa na liati na zaka na couloir na pesa ka le meilleur par rapport à joie makambo na lo baba na matongi ba yebi
en tant que défenseur ya bango ya Matonge ya Kisasa Mobimba Kinshasa balabala Mbwape Kinwa Soso Ujana donc mère nango de Chibambe femme d'affaires na moni Bira de Prince des Amunda Bestino Bilele na kati ya poto Bestino Bilele le papa de Rolex Bestino Bilele donc na pesi su ba mbote na ngai na bana ya bandali ya dada Mundosi Maréchal Lo donc na pesi mbote na baike staff na ngato balinga ngai na kati ya Luanda na moni masananga miel base de son na pesi su mbote na Shagi Mavoka na kati ya États-Unis cha kuvuza libula mandefu masananga de grâce Masamba moninga ndeko ya Rodik Masamba Hector Ditutala na masananga Masaya tire ya Masaya donc bana nchiki na wala ce qu'on a boka na ba nchiki na biso ba comme directeur na ba bank là ce qu'on a tika na nga muka la faire gola ya mo ce qu'on soko mekika e ko sai loko mo o sandi ndobo ba mona kanda misala na zwaka tina na ba classe na tanga fona ya na faire chier ndi na faire chier maniki maniki na bi miso ridiculiser yo et surtout na bi loko yo milaka na ko tselo pe chéri mo gratana o gratter na bi loko yo milaka o me ya lo Javel na ko tselo pe Javel ke bana nga mikolo yo maniki ke bana nga na yebisa yo na ko ridiculiser mabe ya ko soni po ye ayebi yo nga na yebi yo te moi je te connais pas na mona peut-être ko zapper rwandaise peut-être ce que na to landeli ADM de père et de mère taka yo maman négligée maman abandonnée mutu ba boka mwana c'est que ba no sali makambo ya makambo mabe Charlie petit Charlie na simbo pena bien te na yo ko ba soni moko me yo kinga soni te venga na libandite omonde na tamuke to fansi ote to bongsela ko makambo to nga to sa na yo me omoni ozamwa motema dugu satana donc eloko bomaki tante Christine motema dugu donc fa osela na sali ba nebele tanani na radu Nagadou, mais il y a douté. Nous allons voir la fin de notre mission, mesdames et messieurs. Junior Malaïssa. Je lui salue aussi, Junior Malaïssa. Nous avons dit que c'est pas la casse. Et ça la banne au temps où le monde a capable et ça la machine. Nous avons dit qu'il y a fait rigoler où c'est ça comme un casse comme ça que tu es dans la mission de la mission. Nous avons dit que c'est ça qui vivra verra. Pourtant on doit vivre tout le monde. Alors les Camerounais qui vivra verra. C'est-à-dire azo vivre marambo akomona quand la 25 ans nazana komona na robeta kaka komona mabeli wa. Oh papa qui vivra verra. Yangwana ndiko mako sala chaque butu na yokaka avant na lala. Tokoyema mo muke comme ça to pesa bagolo ba gladiateur est angana koma konyo komangana koma kosambisa nzoto. Ngai mobali kitoko boye na koma mombu ya bato anga na bimaka na ndako bato bayebi ngana ke ko lukaye nzoka na kende ke ko senga kozonga na butu na pamba e bato bakoma ko tuna ngai yango ya utaka wapi nalobaka na bango e nazali mozangi suse komi ko sala ngai pasi mingi na motema makanisi koyela ngai na kende ko simba ta moto tango nazali komona kisi ezali na tina moko te na kozele oya nzambe oyemelaka yango na monaka kendaka pa Moïse Mbiye donc biso zelaka ya nzambe biso tozelaka ya nzambe tokopesa majabu te tokobeta nsima te soki nini te soka ronkanda maboko na papa mokeli likolo kaka miso etalaka be likolo donc eza baconseil banzembo efortifie nga na batemps oyo ya pandémie oyo elekeli ngai batemps oyo ya pandémie to elekeli ngai nzembo wana nde efortifie ngai nzembo wana efortifie nga bafilo kigoma bayebi bamasala ngai na kati ya Paris bayebi Lastoni Mbunza Héritier Mobiala bayebi makambo wana Edo Muzamba l'intouchable général fils Kelele mère na nga de Chibambe femme d'affaires ka yebi masolo yo Yvette Mbia Zanoti bayebi makambo Lili Mbui El Madra petite sœur à moto na kati ya Turkish wana bayebi makambo masana nga seda mbango na kati ya mboka wana Turki bayebi makambo donc ya ba nzembo pena ke akoyemba yemba na ye eza suna nzimo moko na mona ka réalité wana siko na kanisa ka pena nalamuki na pongi nakuti na miso na ngai etondi pinzoli souffrance elei nzoto elisi mpe molimo ezali ndoto te masolo te réalité ya vinanga
kasi ya bolingo ndeti zemi nani akomemela yo ndapoko baepeli moto eziki eme Elvis Stuga na Sambwe donc moi chona na la mungaka na qui vivre na la na réalité bana fandi suko mo ndekaka ko vi wana bina donc faire ko la zabu to fortifier ngai abetela ngai ba masolo mususu leo na ko mo mona donc encore na je pensais aussi à toi encore naza moko ya likabo ya nzambe nabi ke fuba combattre nga nabi ke fuba menacer nga nabi ke moto yo azana droit chemin arozala toujours na ba combat donc même ni trop kaninda que je salue à passant il s'adorsi na pesi bilombote bato ebele ba bisanga likambo wana ba bisinga non bunda yango mosuko na yelisu na champ royal ngana nzambe yo moko yebi eloko ala ndebo maka kwa yo sala ngai Mema kamwela kambela ngai nazoyeba te Temango kabela ngeluki bajalwe bele Me bako pakata Bango nyoso basangana baebele Tika bango basangana baebele Terma je suis au top Yango bazongriye Me bako pakata Ouais bango lisusu Bapakati bango Artiste ayemba kapo si je vois bien ce qui va pakati yango lokwa ba monique espace ça souté papa va kangia traité yango ba komo diembela ete omoni aza mokolo ya monaka mokolo atafandi akomona koleka mwana moke atelemi yoki ntango na banda olobake tozobeta kamaniola bapesi bao yangi stade na bino tobeta kamaniola soki milibanda omona mna bakomaka nangi kamaniola donc nazongaki mpo yaya azongaki na kamaniola 2001 2013 2000 après yesu na 2023 donc ayebi ba histoire ya kinzamvu ete ayebi ndako bien ayebi ndako bien yaza mpuvo akufaka na biloko akozongela te donc ye pena ya mokolo donc ntango ayeba bongisele kufran ayeba mo kristiano ta le gole pena panzani boye biso oke boye tout écoute ningenda omoni ndoko biso oroka Carolina omikona benge Carolina oya Brazza Carolina lisusu akomi Carolina mikolo tolongo tozwi komba mwasi ne topesi tozwi komba azani fatigué azoko kobeta pena mangenda atazokobola te donc omondo ya Brazza vilo bamotele ata kwena ya obima te mikolo azaka bolimbisa nga nakisi bino mboka soni babia to ando bisa ba obeta oyo kati ta bakati le monde babeti yo natambuke basisi au gaz comme lo mwasi asili kaleso sile la style comme quoi donc c'est désolant voilà c'est choquant mais c'est turbulent aussi mot de la fin na yo comme ça to kabana mot de la fin na ngai bato balinga ngai baya kolanda nga mingi na chaîne oyo place posana ba général Clovis Filpa, papa social plus que société. Na bossalité Karim Badiama, na moni lisusu Philo Kigoma donc Debra Aboupia, Bordeaux Kempanzo mon ami, inego na national Florcor, na pesi bambote bato tout balinga ngai to kuta na bino les 30 soana donc beaucoup milanga bo sola nga bien pour na pesi bino ba itinéraire et belé ya ba japonais ba koyaka mais bazana moi répertoire à banzimbo te bazana moi li solo ya ko pesa bino le meilleur te par rapport à joie tant bomona nga boye bato ba histoire nga sola kana bato ba histoire pour le ba golo ya 15 heures puis na minute chaque jour golo azobotama OK chaque jour tant Charlie azolo ba golo azoba akeba ofinga na bani bazoba akeba ofinga famille bazoba voilà on a famille mo ba betaye golo let's go golo aza motema moto tala nga moyer mo nga na batari na golo ila nga nous sommes difficiles à gérer en tout cas golo nga na batari mais golo pa ila nga nino na bien dossier ngai tu comprends donc golo faire atinda golo dit golo yé moko takana kino kanga ba golo chango liboso ya ndaka papa Hervé golo jusqu'à la mort donc sommes trop donc on va l'épisode déjà mesdames et messieurs voilà donc c'était là Madé Swabana mesdames et messieurs Topedo ya mboka Mark House orchestre J7 na lela bon fort na piste bon moté ya Lubaba Blanchette Kiala na kati ya Paris wana Beka Liana Richi Kiala Tony Kiala donc na lela bino fort bino ba famille na ngai Kevin Kiala donc
Dieu merci Solongo, mon grand frère chéri, je te salue affectueusement. Il y a le barabongo, awanini yupimi la ranga libangi zaranini. Dieu merci Solongo, Dieu merci Solongo. C'est un dialogue. Donc là, mesdames et messieurs, nous allons vers la fin de notre mission. Ils arrivent bongo madé sabana. Bagoloa ba gladiateur, vous s'abonner bongo massivement na scène. Nous tozana challenge moko. Sur ya bola. Il y a 20 cas. Bagoloa ba gladiateur. Si moi la bino nazawate, na mona ki tomati comme ça na tout atone. Soki kaka bo s'abonner belé ngai ko sala ngai sengo mingi. C'était là votre présentatrice à Wachibas Business Class de la presse congolaise. Et je crois bien que mon ami Massima, Nicolo Ekoya. Merci beaucoup. Waouh! Batubayate, Obanda Bango Mabe. Obanda Bango Mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand ménisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a ta mabe. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!